Bandeko bokoto to solola. Bokoto to solola bandeko na ngai makambo mboka. Merci na bandeko to bazokota. Merci mingi na bandeko o nyonso benga ba combattant fantôme. Merci mingi. Bokoto to solola to partager. Merci mingi na mama na Elikia zone 51. Muta bomba na Elikia na Mayele. Merci mingi na mama na Elikia. Merci mingi na CNN et la beauté suprême. Osako. Maman Béatrice Lokwa, lève-toi et marche. Maman Béatrice Lokwa, maman Soda. Zamba Pambolayo. Sans oublier Yunish Banze, la fleur du jour. La femme intelligente. En tout cas, naba onyoso. Ba obozana ma problème à matanga, ba fête, ba anniversaire. To ebike na communauté na biso to linga mingi kolata ba uniforme soki matanga ezali, soki ba fête ezali, soki ba anniversaire ezali. Nazo senge pa na yo mutu oyebike ozana anniversaire quelle que soit les couleurs ya tissu ya elamba. Obengi Yunish Banze na numéro na ningina pesa soki oke kuna olobika c'est de la part à commanda eso yeba ke okozwa primo ko ya bien ouais eza na cadre ya promotion pour okozala olingi ofete anniversaire à mwana bozana day bozana tout ce qui est ba fête ok pas Yunish Banze olobika c'est de la part à commanda eso. Je pense que okozwa na prix moko ya bien par rapport na ba oyo ba mosusu oyo ba peut-être bako benga na note surtout sokozo somba ebele pour toyebi ke bande na biso bosomba ka ebele au moins ko kende ko pesa mbongo pa pakistanais kende pa ndeko na biso Yunish Banze azana Gestan Strat numéro 53 code des 9300 pour na ba oyo bazaka besoin ya ko somba biloko ya biso ba africain. Baloso ezali en tout cas ils ont un prix moko abordable par rapport na ba pakistanais au bazako yibabino. Donc wana ils ont na Alost. OK na Alost ndeko na ngai place à parking ezali espace eza munene na bandeko tu obo utaka na côté à LED. Ngo nyonso bomona As Afrigame. O nyonso bo utaka na Epermer après na Dendermont Gand Atle. Bandeko na ngai omwe boyaka na Bruxelles bosoke pa ndeko na biso bo pese mbongo pour to na kati biso to songa na kati ya communauté boyike toza abandonné même par la communauté internationale mais ceux qui ont un problème eza ya mamatanga eza ya nini to kotisa entre biso na biso donc bokende opesa ndeko na biso Yunish Banze mbongo de façon et faire avancer communauté na biso na ba oyo nyonso ba kolinga ba kende kuna obobengi na numéro oyo pona kosala ba commande ya ba maputa ba transfert en mbongo même Western, Manigram, tout ça, Yunish Banze azo salango, na numéro oya, eza 032 na bao baza libanda, pona bike bata Hollande, pe boko ya resomba biloko place wana, bata yamamboka pembeni, donc eza 0032, 466, 47, 89, 74. 0032, 466, 47 89 74 pour na bibato to na kati ya Belgique ezali 0466 47 89 74 obengi Yunish Banze na ba commande to za nango pona bilamba pona ba maputa pona ba t-shirt tout les ba couleur tout oyo kosenga en tout cas azana kaza capacité à fournir quel que soit le nombre Yunish Banze est capable ya ko fournir bino et na numéro na ya fixe ezali 05 36 25 126. Donc 05 36 25 136 wana kozwa Yunish Banze bandiko na ngai onyo so bolingi ko somba ko sala ba transfert na mbongo na bino moya boya ko pesa ba pakistanais mbongo awa na Bruxelles mwalimu leta losako donc bosukela kuna na niveau ya Flandre oriental bokindo pesa ndiko na biso mbongo po to ko avancer communauté na biso po to za isuna ba femme d'affaires te na ba homme d'affaires bazate ba commerçant baza isute nyonso koma ba pakistanais. Merci mingi na bandiko to bokoti, merci mingi na ba onyoso ba prometa ki biso quelque chose pona ba maputa. Merci mingi mama Yunish Banze la moni des choses en ligne. Donc quand on est toujours ba bokende pa mama moko oyo azo sa fierté na biso na katia
ya Belgique awa. Donc ceux qui ont un moyen kendo somba mama puta kuna sala commande quelle que soit la quantité, je pense que Eunice Manza va répondre, même les couleurs il va répondre. Elle va répondre n'a pas besoin na bino, donc azo la fierté na biso na ba numéro de téléphone on a pesi bo bengaye. En tout cas, merci. Mais ceux qui ont béni de la part de Bisso, tout ça, mobilisation, il y a beaucoup de choses, je pense que vous avez pris mon abordable par rapport à ça, pour Azam de Bisso, à l'écoute de la société. Merci, Mingi na bande kutu au besoin de Bisso, toujours continuer na kosenga, toujours na bande kona Bisso oyo. Azako, oba prometa ki Bisso quelque chose, na ba oba pesi na noté. Bande kona Bisso, ezana eloko eleki ko pesa ezate. Ko pesa eleki nyonso. Balobi oya pesi ye muta ganyaka mais na signe boye ya action boye mona akiro ye muto perdre. Même Bible lobi nzambe a pesaki, il a donné son fils unique pour que nous soyons sauvés. Donc a pesaki mwana ye moko, donc oyo ko pesa ndeko nanga, je pense que lobi ko za récompenser na ba façon mosusu, parce que Dieu parfois agisaka na ba bien fait à moto à intervenir, parce que dans la livre il y a ba bien fait, il faut za na kati ndeko nanga et bien eza mingi pona ko pesa ba pasteur te bien ezalinde ko pesa babola bato yebi bangote pour lobi nzambe ya kotuna na yaki pa na yo pesa ngate na la ezaki na nzala oliesa kingate na zaki ekomami nazaki na elamba te olatisa kingaite ko kanisa te ko mona nzambe na mandefu boy lokola komanda eso mona ete nzambe yaka toujours na forme ya être humain. Bible lobi tango azokendo tumba Sodome et Gomorrhe bazaki 3 mais tango parole la prophétie bimangi na kati na bango pona kolobela ke Sarah kobota. Mais mon Sarah alobaki ah mon Dieu mon Seigneur pourquoi zo se moquer na ngai, mais ceux qui ba ange wana ceux qui moko za nzambete moko ya benga alobaki te dia zawate, ça veut dire nzambe apportera toujours corps humain pour na ko agir de konanga sunga ba pauvre ceux qui olingi avancer aux malades aux pompe peut-être quelque chose à mikanda na charlatan te pona ya kokote ki la bino ba makambo na oloba non aux ana eloko moko tiana nzambe à l'épreuve, tiana nzambe à l'épreuve. Olobaki na pesi ba pasteur rebelle na mekana ko pesa ko direct na ba pauvre ngai na akara pont ya ko mea biloko pesi na pese pa ba bola mais au moment nzambe eloko ba sala oza malade oza na eloko tunde ko nanga tia nzambe à l'épreuve na ozo saka tango ozo pesa, ça veut dire ozo loba pour ko saka comme lokola diabolique non, ko saka c'est prier, c'est confesser, c'est nini donc ba confesser ou quoi je ne sais pas colon déclarer c'est tu l'embaume imbattable churamboma. Merci mingi na bandiko tout oyo churamboma na zuna mbongo na hote mais yo utina ngoleka na matanga mama eza problème te nzamba baza pe orphelin churamboma mais orphelin mukolo boyaza isusu tepo okomona ti lelo na Rwanda ba orphelin ba jeune ba mikolo o nyakero azosunga ba orphelin muto asako midia mukolo azo orphelin te churamboma ye wanati yo que nous saluons les lois pour aider par orphelin muto déjà c'est comment déjà responsable bon orphelin za ba bébé bana mike 5 à 6 ans 10 ans au bazana on a capacité à consommer lukate au mona muto muso bon de bosunga ngai na za orphelin wa posi okoli wala mukuli voilà déjà responsable. Merci mingi na bandeko tunyo so koti o nyoso ba prometa ki biso bo pesa biso biso na numéro o yangai 0032 466 33 33 52 0032 466 33 33 52 ndeko langa mekano nzambe o ngana zo kolobelawa ngana pasteur te mais nazaki yakame muto na yebi loba nzambe mekana nzambe nazo ba totindila babola to pesa babola botika na pesa ba pasteur botika na pesa ba nazo na mamba pasteur to na makamba politique nazo zila ba aide na bino bandi kolanga yo mutu nyoso ayebi makambo uti kolekana kasindi ebele ba yebite ebele pe ba moni yango mais makambo ezoleka na mboka na biso peuple na biso na yebite envoûtement oyo eza na peuple oyo en tout cas na yebite soki ya solo bamba ba soi-disant ba sali ya nzambe onazo telemela bango mikolo seki ba sali ya nzambe te ba agent ya diable. Comment bato bazo kufa ebele na Congo boy na place o balobi bato asambela ka ebele nzale beti makasi boy makila eza ko sopana bande ona ngai ko soko moni mboka ezotangisa makila mingi il faut se poser mingi eza ba mboka o nzambe alingaka soki amoni ke bo désobéir na parole na Dieu frappe et surtout Dieu frappe soki ba soi-disant bato bazo représenter ye baza en dehors ya parole na Dieu frappe directement le peuple. Nzamba betaka directement peuple. Makambo ezoleka na mboka na biso na kasindi ba bomi peuple wana.
Baye ko la bombe na kati église, c'est toute la première fois qu'on a que na mboka na biso acte ya ningo na kokende ko la nini bombe na kati église. Wana eza ba comportement ba congolais te. Tango tozo bisa ke mboka wana ekomi na ba paya ba forme na ba forme ba Djibouti ba Tunisie pardon ba Djibouti ba Somalien ba koti na mboka wana eza na côté au Zaïre. Une grande partie à Mabele au Bakangi en frontière na Soudan. Bambororo eza tribu au Barakwa ba Tutiwana. Bakanga une grande partie à Mabele na Bangombe na Bango ba mutu moko akende ko enquêter bango te o bo uti wapi non? Mais batutu baza concentré kana Kinshasa. Batutu élection. Bando élection yango ndenge nini oboko kende na mboka o is comme 3 pays dans un pays. Côté ya ba M23, côté ya zone tampon, na côté ya FRDC o is contrôlé par Félix. Bolingi bo kende ba élection nini ba bomi peuple. Ba tiele bombe, makila etangi de plusieurs morts. Voire même na yoki memba assassin oya Museveni akomi osenga azwa bato yo bazoka ki banini en charge yoka na niveau ya humiliation. Donc na mboka wana bokoki kozwa te bato yo bazoki en charge Uganda komi kosenga azwa bato wana en charge. Mais na nyonso oyo ezoleka président na bino aza wapi? Total. Botal po biso atoyaka na ba eloko e dérangeaka bino biso toyaka na eloko e dérangeaka bino bande ona nga. Toyaka na biloko kaka oyo esalaka bino pasi botala dans tout ça président na bino tango bato bakufi kuna oh il fallait tout le monde a déclaration moko ya soi-disant président na bino ti lelo rien ba bombi bato na Kasindi et pas ba allié na ye na rapport ya ONU et uti ko bima ba lobby M23 na fena na IDPS baza ba allié depuis 2012 je pense le 15 novembre 2012 baza ba allié. Ça veut dire, bah mort au Congo, ils ont subir, ils ont connaître. IDPS, il fait partie de ma bazo bon ma peuple wana. Dites amen. Oui. Parce que nous avons un lobby en côté, ils ont rapport à ONU. ONU est tangi bien que M23 na IDPS, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Ça veut dire, tant que IDPS a ko boma, et nani, M23 a ko boma, bandeko, ADF Nalou n'existe pas. ADF Nalou, ils ont Museveni na Kagame, na ba touti. On va créer tous ces bobards-là, M23, ADF, ça n'existait pas. Ils ont tout, forme tout pour exterminer, pour terroriser le peuple dans le secteur. Mais le problème est que le Congo. Mais tant que les bombe qui bombe, boyo bisangai, boyo qui même drapeau qui est na Berne. Boyo qui amo, boyo qui même balobé la chaîne nationale qui est Day National. Mais président qui est Tanzanie à Koufa, na mboka na ba obligé bino Day National. Mais peuple a koufi na ba bébé na ba 5 mois 6 mois bébé a panzani donc bébé a komi lokona ngombe de konangai po azamona na yoti tia non à l'envers que ezala yonde basali mwana na yonde mwa oyeko tala bembe mwana no boy mwana sia pasuki tellement boza bandi konangai bokoma lokona ba peuple mouton atali we beti na mboka na bino bato bazo vivre normalement. Ataba kati mutu awa peuple peuple a s'habitué na komona makila et ce qui peuple a s'habitué na komona makila comme très dangereux. Peuple zaïrois zo banga iso bembete peuple zaïrois peuple oya bino ba congolais makila comme les bino ça devient normal ba boma mutu donc boza wana te. Oya ba église baza ko sambela, oya musique baza ko beta, oya ba voyage baza ko voyager. Botala na jour oyo, bato bakufi na Kasindi, botala président na bino. Botala président na bino. Tala. Azo fete nzembo na ye. Fati béton. Fati de boulonné. Bozela. Botala. Jour oyo bato bakufi Félix aza en direct. Eza lokola ngane na oleka na bino boye. Siko Félix azo pepa bato bazoleka ba ko fete na en direct ndenge bino boza kuna siko nga na oleka na ndako na ngai siko na opepa ka bino boye na fete yango oyo. Jour bato bakufi botala Félix. Na téléphone wana. Papa oya mukolo
Bande ko boli misanga isoki ba ko suspendre nini nzembo nini vidéo likambo eza te musique ko kota kaka. Awa Félix aza en direct. Tala papa wana asimbi téléphone ya pembe na maboko na ye. Félix siko azo pepaka batu boy. Donc azo vivre en direct na fête ye wana bomoni na téléphone. Batu pe ba omona na téléphone. Wana batu bibembeza na kasindi ya. Bibembeza na kasindi. Félix aza ko fêter en direct botala ye wana na téléphone. Ye pe aza ko pepaka batu. Azo pepa batu. Zalaka ta bogard tango zo le kana biloko ya boye. Tala ninga tongi liboso ya écran. Bozo yoka. Makambo to yebisaki bino ya musicien. Boyoki. Fachi na béton. Yepe kuna zo fanda zo pepa kabatu. Wana bibembeza na kasindi ya. Et TV5 elobele yango, 20 France 24 elobele yango, mais Félix bomoni biloko azo sala. Na fête. Tozo sisa na note. Bomona bande kona biso ba luba. Soki biso soki neti ngai bo traiter nga tribaliste pardon, je m'en fous. Mais il faut que la vérité, soki ba tumuso ba ko lobela bino ba vérité, bande kona biso ba luba lobi boko kima mboka wana. Comprendre bo contribuer mingi na massacre ya peuple wana. Bo soutenir bato bazo boma peuple wana. Botala bato bazo kufa, botala bande kona biso. Botala bande kona biso ba luba. Oyo bande ko bolimbisa bolimbisa ngai tellement bolimbisa nga. Ah ouais. Bondi bisanga en tout cas bande ko ngai. Eza ma caprice technique. Bon, bolimbisa ngai. En tout cas, je m'excuse beaucoup. Botala. Bande ko na biso bato kufa na est hein. Botala. Donc c'est comme tozana deux pays na kati ya mboka wana. Donc tozana deux mondes. Botala. Botala baluba. Mama Nadia Maïfa nzambe apambola mama. Mais na kena no place ngote hein. Botala. Yoka. Chiningai. Wana baluba. Bato gouvernement botala. Tala ba champagne. Mboka oba o consommer champagne koleka mai tala. Beton dans quoi? Chiningai. Champagne. Fayula medite. Bozo yoka. Fachina kwa kininga. Bozo mona. Mboka oyo baza ko consommer champagne koleka mai. Bato okufa na est, bomona ba taliban. Bozo mona. Mbongo a peuple. Bozo mona. Bozo yoka. Nous sommes chez l'ambassadeur. Bozo yoka. C'est le boss de boss, le jeune, hein, avec les ambitions. Ambassadeur. Parce que nous avons un jeune boss. Ambassadeur boss. Bato bazo kufa. Bozo mona bandi kona biso baluba makambosa. Wana ambassadeur tapage. Bande kona ngai. Peuple zairo atabolingi tolo baneni pour bo comprendre que bato il faut ko bengana bango na ebité envoûtement oya peuple oya bino oya biso pardon je m'excuse. Est-ce que ezana mai nde baza ko chiaka ou bien ezana biloko akolia on ne comprend rien. Et loko tout oyo pusaka moto atomboka peuple na ko tomboka te. Peuple so tomboka te. Donc, et comme il faut dépasser l'entendement humain, parce que ce n'est pas normal de voir que tout ce qui est anormal n'est pas peuple, on est comme normal. Babomi est normal. Bakatelier courant, n'est pas boy. Babomi va tourner à Kassindia. Félix a vu avion à Suisse. Na réunion à Suisse. Pas même un mot. Même si le bac est un mot, ça veut dire quoi? Il n'y a ça et l'autre. Mais le président est Afrique du Sud. Pour quand on a un problème à courant, aboy koya na réunion en Suisse. Alors bien koya te pombo kanangai kurezo kata na papa. Président Afrique du Sud. Aboy. Mais tala muto
courant est chronique et pas na ezalaka te. Courant kendeke donc ezalaka isu te courant ezala mboka na te pourtant toza bato toza ko distribuer courant en Afrique. Tout le temps au-delà de ça bato bakufi. Félix Amati azana poto. Et le copain a koluka na poto ezate po o prometa ki batoke o rendre pays wane comme Allemagne d'Afrique. Bon, au bande kolobake ozo luka ba investisseur. Zoka ozaki ndena sima Kagame. Tu comprends, voyage belo bande ko na poto osani. Parce qu'il fallait qu'on soukela na Rwanda et pas Kagame parce que yende mutaza kolokelo ba investisseur. Au bande ko ya kosani na poto. Po yo moko kuna mutu na yo conseiller na lobike okende kolobake Kagame mutu alukiye mutaza na nini agenda. Comment on appelle ça? Carnet d'adresse, je m'excuse. Mais au bande ko osani na poto. Donc Félix a bande ko osani tourisme na poto. Kotambola kaka. Parce que Mouto a maître à kolukle ba marché c'est Kagame. Il fallait qu'il soit en Rwanda pour qu'il ne kotuna au bateau ba comme aux ba investisseurs boni mbongo koti combien. Mais Félix a bandé ko ya na poto oh azo kende koluka ba investisseurs dira bo mona diplomatie so ka assistance so kini les lots za wapi. Et tu na combien de jours bandé ko. Félix a sur na 300 et quelques jours hein. J'ai habité sur 370 jours sur 80 jours. Est-ce que na 370 jours on a ndé Félix a kokokisa siko comme ba investisseurs peuple zaïrois. Bateau il faut qu'on bengana bango Jean-Pierre Moleka merci mingi bonjour. Bateau il faut qu'on bengana bande ko ngai toza na ba mit toza lokola ba bato moko tozo mona kana peuple il faut qu'on mona musika avenir est incertain pour na bato musu na mboka wana. Pourquoi? Parce que za na poigné à bateau ba kangi mboka na biso pour na ba intérêt personnel ba teki mabele. Mais on va bato nyoso élection. Tout s'enrôler. Mais beaucoup s'enrôler, beaucoup de élection, on a une partie à ma belle, occupée, coupée même pas les Rwandais. Même dans Bango, nous sommes tout le monde à lever même débat. Non. Il faut not offendre ça totalement à Camboy. Tout le monde a soulevé débat en atteint. Bango tout, des élections. Élections. Mais avant beaucoup d'élections quand même, il faut voter les paramètres tout sécuritaires. Est-ce que le peuple a la sécurité? Est-ce que ma belle est entier? Maman Béatrice Lokosali, Zamba Pambola. Lève-toi et marche. Mais tu vas élection. Attends, ma machine de maman, naïb sibino. Zamba za ko confondre bino, même ba machine wana ye. Ba machine parle c'est autant que ezaki nango bien. Mais tango comme na Congo, Zamba confondre bino na tire ko ba confondre. Bomonde bilonge bokome obima. Mais bozo kende kaka. Tout le monde, même politicien, mon côté que oyo. Ba yebisi nga mboso azalaki awa. Na mona ngi ba image mais na yebiti soka za côté. Lobi ba lobi alia ki soki manini ya madendo, mboso alinga raté avion, ba ke ko la musea ko beta na porte, resa akufi. Mboso. Mboso ba kanisa ya kufi awa le madendo, ba ke ko betele na porte na makasi ba kanisa ki akufi tike mukeba benga ambulance. Mboso alinga ki raté avion. Tala jare batoni. Asi akomi mukoli. Mais azo tinga maka pouvoir me bajene ba kosala ka mkolonini. Mais au comment on a parlement wana qui est pour, qui est contre. Mais na makambo oya M23 qui est pour qui est contre Toyo ki angote. Bango tu nye. Bango tu complice. Na makambo zole kana esti kuna. Mais ba fandi sibino. Ba fandi zikuna ba prière. Bafandi Sibino, oh, Baroukesse, Botal. Werason, ça fait longtemps. En tout cas, na monnaie na kikwitite. Na monnaie Werason na kikwitite. Mais comme ma campagne politique et bandi, ma campagne, il y a une campagne électorale. Il dépasse déjà la campagne. Il dépasse déjà la campagne. Tant que tu sais, les musiciens, les comédiens, na moni Werason, na moni oyo, ni vidéo, na moni oyo, ceux qui modèrent, bango tu na kikwiti. Pendant tout ce temps, il y a des quittité. Il y a la campagne, il y a bandi. Donc ça veut dire, le peuple a vivre. Pour c'est normal. Et comme il y a temps, il y a pour pousser le peuple pour qu'il vote Félix. Félix a aussi mon angoté. Je pense que le peuple a sous-obaté. Le peuple a sous-obaté. Bon, les jours où Dieu va se lever. Peuple zaïrois, je pense que ce qui y a pour agir, il y aura des anges encore humains pour agir.
bokomona ba ange bakozala lokola batu bako agir na mboka na soki bino ba peuple bozo comprendre te que avenir na bino eza en danger ba militaire bokomi esprit faible ba politicien bazo tonga bandako ba politicien bazo bana bango tuna poto mais yo militaire officier mobimbo zo ko quand même ko foutre bana no classe te ofandi na yo mais okomona ka mutu moko asali ka makelele mi pa mikolo na moni burompe la komi pe côté IDPS viva atiki ya na leki nae burompe la komi na mikonini lobi kuna de boulot burompe la alingia komi la bino député bino ba soda lobi kuna bokomi obete la eli susuboy ba soda moko na ebité musala na bino bozwa conscience c'était que non na telemi boy mingi il faut mpenga na mona bana ba okende poto bana bazo tanga bana bazo soki obeli il faut ça l'appel des fonds mais politicien a bela kaka mbala moko komona ke baso approprié poto mais yo comme to zo batela mboka wana après oza ko massacrer peuple wana après oza ko maltraiter peuple wana bomona ka ba misconduire bino wana ko si c'est chargeur te ta obetiye mais okomona ozo kende ko nyokola les pauvres peuples bato baza ko nyokola bino o basali ke bozamba ko soda komi ko vivre na poche ya civil ba soda o ya ndenge nini na Afrique mobimba soki to na ba soda o ba bolole eza ba militaire ya Congo pour militaire azaka soki na bité soki troisième pouvoir soki nini o ko renverser makambo mais ba militaire na bino ba komi soki muto aza attaché bien au moins aza garde corps ya libanais wana penza amonike na lia na kitoko donc azaka attaché par libanais moko boy soki aza bien yeba ke aza attaché na côté ya famille ya Chilombo mikolo balobi ba PDG ya Onatra soki na Ogefrem soki ni baza ko subir conséquences graves et pas maman Marthe muke ba bengisi yaka liste yango donc à recommander aza ko recommander batu au moins 40 personnes apesa banini ba pesa bango misala bato ango baza compétente akoma kuna akomika même ndiko ambila franga français ndi franga to awo to ye ko sala musala mais tango bakotie na bureau boy ata la dossier boy et so à comprendre le côté mais comme aza recommandé par maman Félix mikolo ba PDG ba nyoko mais pas maman Félix azo tindika batutu ya IDPS ba pesa bango misala nam nini oyo nini oya transport na bino comment nde on atra office national sur les transports je ne sais pas. Donc, baso tindika, mais Moussa les a été. Il faut que tu compétent. Maman ya Félix a nyokoli ba PDG Mikolo na ko recommander bat au boy au kolongwa. Mais côté au mosusu komona, bato bafandeli ba prière. Bato bafandeli musique. Botala Mikolo komona ki ba pasteur ba to côté na dossier bien. Bible lobi boy. Na ba o nyoso ba krola kana Nzambe. Beaucoup lié à poison, beaucoup koufaté. Beaucoup tiens la bino ba poison, beaucoup d'aété, parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Mais ceux qui ont moni moussali en Zambé, allié poison. Il faut se poser bien. Est-ce que ça n'a qu'à la Bible ou en dehors de la Bible? Dodo Kamba, ou à 1,3 m. Oyeba kite hein Dodo Kamba ozaki na salongo sid na place à rond point wana place ozaki na hôtel nani na église na yo parce que nga na yebake pour nga za fana salongo nord ya zaki na côté ya salongo sid na église na ye pa babokilo na ye zaki nganda kala bakanga ki yango et comme même jour oyo nani Benaden a beta ki le 11 novembre a beta ki aux États-Unis nga na kende ko sambele pa Dodo Kamba jour wana zaki na kati église na ye un aventurier. Un aventurier. Mais tala lelo. Mi chopo tout elingie ko longwa Dodo Kamba. Ndenge za boy. Na yeba asia sanzi rein moko, etika na rein moko. Etika na poumon moko, ese tobo. Poison o bali si mutuana to yebisa kibino ke ko travailler na ba Rwandais boko yoka. Yo mosali ya Nzambe. Ndenge mobimbe ngaka. Okomi soki bishop soki nini. Siko ba okomi ndenge nini na banganga oya ba ndeko na biso ba Swahili ba ya ko soigner au poison mais tika combien de fois bino bo traiter bato ba tsaka ba traitement nini
traitement nini babenga ba traitement soki ancestral soki na ebité oya biso ba koko wana bobenga bango bangangati bobenga bango bandoki mais ndenge eza boy pasteur na bino Dodo Kamba poison ndenge eza boy rince toboki kote oyo muteme komo bimandambu ndambu kote oyo soki pancréas okokufa avant okota otunaki te obengaki te otuna malumalu Dodo Kamba avant okota na makambo wana obenga te otuna nani oyo ezali malumalu na nani mosusu akufa nani ezaka malumalu malumalu mutu akomelaki biso kizengi na ebite soki mosusu aseni azali boy traditionnel oui Abdoulaye ok mosusu balobi traitement indigène pardon bon ça dépend là on doit comprendre la compréhension lelo pasteur bo traitaka bato wana ke baza banganga na ndako ya Dodo Kamba tala ebele po baronyo na bafo ekomi kobima moko moko poison makila ça fait 4 jours poison mais belle la Nzambe ce que c'est que wana je vais prier pour toi Dieu va agir il faut arrêter de prendre tout ce qui est de traitement traditionnel il faut arrêter ça Dieu va agir mais yo moko mbangu bake ko so ba Swahili ya est kuna po ba ya ko bimise poison okokufa lokola nyama comme okoti na kati ya makambo oyo eza contre la volonté de Dieu poison kolata yo quel que soit poison oyo nini verso kotanga Dodo Kamba okola boye ko bebisa biso ekutimi na biso o batu bakoko na biso bande ko traiter biso na banzete et comme la bino kindoki mais Dodo Kamba wana abengisi tala bango ebele baya ko sandisa poison yo mosali ya Nzambe obandi ndenge nini komela banzete mais ça la gêne ça la prière ça la gêne et prière et longola poison Bible lobi o mela poison bo kufa te pasteur oza juste na confiance ya verset biblique te Dodo Kamba oza juste na confiance à verset biblique te tika na yo kokufa na yo te za lokola nini comment on appelle ça comment Pierre Yesu aibisa yeke lokola mai yaka tambola Pierre yo pe Jean na biso pa nini Dodo Kamba komela te oza musali ya Nzambe komela te poison kokota yo te ba aventurier to ebisa ki bino ke boko kufa ko travailler na ba Rwandais na fourchette molai yo wana siko komika mukembo wa tala ba misunyi ba ronyo na ba rotor na ba nini bo kufa ka ningwana likolo trahison pasteur comme okendo luka banganga ba osangisa okisi poison mais quand ta jeûne et prière Nzambe ya ko agir boza mayele terre moko boyebi te Nzambe apesa bato ya mokilo mayele pona ko se faire soigner bango moko boyebi te Nzambe apesa bato ezaka mayele ba pesa ba noir bato mususu ba traiter par des plantes yango mindele ba transformer yango ekomi lelo ba komi ko kopesa biso ba comprimer mais bino soki bomoni ebimi eza brut oh ça c'est la sorcellerie mais tango okuti yango ba traiter yango na labo ekomi blanc eza sous sorcellerie. Mais yo wana siko okomi ko kende ko luka batwana baya ko longolo pourquoi bengi kankenza yo sambela pona yote omoni kankenza nde akoti yo na libulu ya escroquerie ba pasteur mo ba escroc Nzambe na ngai akufa mkonyi ni Nzambe na ngai komela Nzambe yebisa tangake Dodo Kamba okufa boyala ndachala mwana bandoki bozela bomona botala no prière oyo tango nazobisa bino ke bandeko bo pesa e pa babola botika ko pesa batuana ba sataniste wana yango moni ke mboka na bino opesi offrande boy ozaka modi makambo ezo tambola te makambo tezo kende bien te malade ezo bakisa makaka parce que ozo pesa na maboko mabe ndeko nanga soko moni ça ne va pas yoka mateo naza ko yebisa eza simple pesa e pa babola tala prière à pasteur bino moko boye yebisa ngai Bible le Bible vous imposerez les mains sur les malades. Botala sko parce que le contraire. Lokolo likolo mutu. Bozomona. Hein? Donc pasteur, azola kisamino que vous les reconnaîtrez par leur travail tala. Tala. Pasteur.
Et l'on a une position des mains et comme une position des pétales. Après, vous avez un kaka. Donc, si vous avez un bango bongo te bandi konangai, bo tinde la ngana tinde la babola, s'il vous plaît. Tala comment humiliation na ko humilier papa ya bana, lokolo lisusu wana sapato wana, auti na ba toilette ya libanda wana eko mama lisusu na mutu kwe. Donc, obakisi libabe na ya toilette, na ya libanda, na ya typhoïde, tout na nzoto na wa. Tala. Moi-même, je suis chrétien. Mais christianisme, oh, ya ki bolole bo ete. Christianisme, oh, ya bolole bo ete. Tala. Tala. Tala lokolo. Likolo amutu. Tala. Bandi ko bo tala. Chaussette ango soki aza rasta, lati rouge vert, chaussette aba rasta. Yo pasteur tala. Tala. Après, okomona, oh, nakie kopesa, ndeko nanga, kopesa mbongo na n'importe qui te. Vie na yo kozala envoûté tellement na mbongo parce que effet kaka yo moko pesi dans l'argent. Il y a cet esprit qu'on appelle esprit de mammon. L'argent a un esprit. Cet esprit on appelle mammon. Tango zo pesa. Yeba que le même esprit wana mbongo peut détourner contre quoi parce que ekoi na maboko ya mutu mabe aza capable ya ko communiquer l'esprit mabe wana ke beta na chasseresse. Mbongo ile kwa tips na mbote ekota kaiswe pa na ete. Beta na maladie. Ko pesa bandiko na ngai e bikisaka. Ko pesa e bebisaka. Soki pesi na mutu mabe, lokola bato ya pasteur ya boy, ndeko na ngai il faut s'attendre toujours des malheurs. Nangungi ya Kongo ko respecter le soute. Nangungi ko respecter ota. Banyao basila na Congo me komona na ndako no banyao bakondo lela kawana peut-être biso tobike banyao baluba basisi banyao to mais yo banyao bakondo le pas ba respecter soute yo lala basala butu pona ko lala mais komona ke na Congo moyo lala bien ezate pourquoi parce que oza faible soki ndoki abande ko leka ka tali na ah tala teremo ayena no sakani na yo assiette elio après ça va ko siete ndia continuer parce que oza faible au sema qui place mabe mais soki o seme pas ya penza na bateau bazaba loin de Dieu, ça veut dire les pauvres, les veuves et les orphelins. Mon frère, ou bien ma sœur, tu as le droit de protection de Dieu. Mais tant que vous êtes ignorant, vous avez que pesa bateau à boy, confiance au pesa qui parle dodo kamba. Homme de Dieu, c'est dia nani, c'est comme un bishop. T'as la place à Mimi Mbok. Traître. Azo mona bien que ma kambo ba sa forcing. A mérité que vous allez en athée. Va créer un conflit dans l'église catholique. Ayebi ki azana par corruption. Mais le corps de Christ est au contrôle des sénies. Oh, corps de Christ, oh, corps de Balouba, de Christ. On a corps de Balouba. Corps de Christ, Poni ko sela Yesu makambo yango moni Yesu ermoko erona malila finiki ne Kuwait azota la même makambo congolais azo aotali la ga côté mo atali mo Irak nani pardon Russie nani Ukraine atali na ba français bo aider mango ba congolais a finiki ne faut convertir peuple mo ba bololé ba ukrainien bazo bunda avant que muto a respecter tu dois te respecter avant que muto a bunda tu dois te battre toi-même. Peuple mobima zilaga Nzambe akoyaka isusu te. Ayebisaki Moïse muto otiwa mona ngate. Muto omona nga okufa. Ndeko na ngai. Na biloko tuto sala ka ya vie awa. Nzambe azana libre arbitre. Azana libre arbitre akote la mutu te. Yango kamo kadi kambo ekomeli nga bo Nzambe atiki ngate Nzambe otani. Oh, Nzambe sabi pe Nzambe Satan. Et là, il y a aussi le dieu de Satan. Bible les olobake Satan bane ko tambola tout un Nzambe pona Job. Satan koti sa requête. Dites amen, vous sentir on est koti. Il est le dieu de Satan, il est le dieu des démons, il est le dieu des animaux, de tous les chrétiens. Azaka Nzambe na mon côté. Satan za ko tambola pas. Akutane pe na grand prêtre Dieu ou tu vas na uti wenga yenga comme mulima wenga c'est normal parce que moni muto awe za stabilité donc ala molimo au moni Job na moni aimé azo vivre ka na grâce na po muto kengela ga
Ce qui est un jour. Diable a côté ça qui prière. Dieu exauce toutes les prières. Oh, prière à Mutumabe Pia Kanzambe Kanda. N'engeni kasi sata à côté c'est pas Nzambe. Nzambe répond. Dans la Bible, les Zambéli a mis nos misato. Vous sentir, hein? Il y a une révélation à combattre. Oh, prière à Mutumabe Pesa Kanzambe Kanda. Pourquoi il y a Satan et Pesa Kinzambe Kanda te? Dieu, il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Ceux qui ont des Congolais, Chinois ou Tinamboka na yeko monela yo, Nzambe akoya kozwa Chinois awa, azongi se pozo mona Congolais, okosi musu Chinois akoya. Jusqu'à ce qu'on comprendre droit na yo. Dites amen. Jusqu'à ce qu'on comprendre droit na yo. Yo zo zela Nzambe yako bundela yo. Mabele na bino bozana mbisi ebele wana. Mais bolia à Thompson. Mais tant que vous avez des Thompson, mboka les a avancer l'icolo. Parce que bien vous avez ambitieux belé, vous avez un bateau mon côté ya pêche. Quel que soit là qui vous a nango, oh bah so ba océan, vous avez un bateau mon côté ya pêche. Vous avez un talent ba talentueux basé belé na musique. Vous avez un studio mon côté même salle et spectacle les athées. Nini musu vous en na Congo. Boza la population est belle. Boza tako bozo produire ngombe te sosote. Tout est outil libanda. Tout est outil libanda. Soso baboma qui est depuis année passée. Les 25, ceux qui y a juin, ceux qui y a mois année passée. Ceux qui juillet, ceux qui février. Ti lelo soso wana komi na Congo te. Mais ah on a poto déjà so ba moni biloko ka umeli ngwana ba boki yango. Soso azana nzela auti wapi? Auti soki Maroc, auti soki Tunisie, auti Turquie, soso azoya na Congo. Aumeni na nzela. Meti lelo bozata na ferme moko teningi biso tozali kala ba ferme kisanga. Ezate. Élevage ezate angombe nde tozali na ba SGA. Ezate. Génération ya sika ye kaka boye mbwa na mbwa. Bozo zela Nzambe. Bana betu banzambe. Omonte pechuana, beta ine bana betu banzambe ake ko diembela. Bayambie vite. Po mboka wana eza il faut penza obeta prise moko boya oyamba yo. Yo fanda kana église, Nzambi wanye tangele ni même nji kwambila même moi. Ça va. Nzambe abi malikolo yo kama prière na la Bible dit Dieu se repose. 7e jour Dieu se repose. L'homme vivra par le sueur de son front. Au salité au liate. Au bundite, bakomone na ba omatela yo. Tozana monde wana ya. Ça veut dire Nzambe akoya ko renverser nature te. Aya ko renverser mon ordre à monde pona yo. OK depuis Tongo na église Nzambe wanye. Mais OK ko sambela kuna nzala. O libala, o nini OK ko sambela kuna. Mais ba pasteur wana oh, ok, pana bango. Kota, on a ndako na moko basi bana na epe bazana mibalite. Pasteur wana. Oh, azolo baki oko voyager depuis pa koti saki visa ko sengela mwana na visa. Bazo pesa mwana na ete. Oh, ndeko na ngai. Mokileza ngo simple. Yo ni mutozo memango makasi. Mokileza ngo simple. Nzambe abato afanda na kiti na kiri na kabo. Soko timbela ngo ataliba oya timbele timbele masolo. Awa avance. Nzambe anga na kirda na ye. Soko comprendre masolo na mokile fona luka ifona beta boy. Nzambe maman a comprendre que oya comprendre. Mais peuple oya bino amboka wana tilelo. Parfois Dieu se demande, se pose des questions, est-ce que peuple oyo ou bien mabelo na sala ki na bango na sala ki erreur ou quoi? Ram Bahibi mino otombo kite. Bahibi mbongo ya nini ya 100 jours botombo kite. Ba bukeli nzando botombo kite. Kurana mai ezate botombo kite. Ba kosa ki bino ke bokolia 2000 soki 20 soki 21 soso béton. Bahibi sa ki bino Thompson ezana nzele zoya.
Ba uti koyebisa bino ya minene ke Félix a uti ko mboka pa ba Rwanda bito kabla otomboki te. Na aéroport kuna $50 ti lelo ba bendaka otomboki te. Mais peuple na biso na ebité eloko nini ko otombokisa bino. Bozela Nzambe. Omonde bozaboy. Nzambe asengi Isu Kirda pa Jean-Baptiste. Yena ngano Kirda na longola Isu na olia na fanda na. Bokozela trop Nzambe azo fanda na ekala. Oba Kirda. Bino bo bando sambela rande ngwana. Et Rwanda uti na mboka na ye, aye na Congo avec verset ya koloba ya possession ya mabele bisika nyoso na mabele makolanga epesa lingai. Mais yo otiki paradis terrestre o toza côté ya bino bande biso il faut to zonga na moni famille moko toti komona na États-Unis kuna. Famille soki Mayala, PDG Mayala ka mutatika leo. Famille Mayala EKI etiki paradis terrestre na simala mo chinois ye akangi. India et Rwanda ye botiki paradis terrestre. Na moi balo Nzambe atindi la pe ba mombola. Wala prophétie wa yambo, wala pesa wa yambo. Na Bible phase ya prophète ni azali na kanda makasi. Moïse mutale pe na kanda trop hein. Wayamba za jara ba Moïse. Aba ba prophète bazali na kanda makasi. Je pense na Eli. Eli nde mutalakela pe bana moko boya ba lion ba ours ba lia bango. Je pense wayamba za na esprit wana pa prophète ya kanda wana. Bande kolanga tozo yibisa bino. Lelo to moni ba pasteur ba bimi. Ba ça les conseils sur des pastoral, je m'excuse, conseil pastoral pour na ko kende ba ya. Ba ngide ko soutenir sous Félix. Malgré onyo so peuple azo monde. Bango bazo kende sous ko soutenir mutwana. Mais oyo nga na yebi pour na ko silisa na yebi ke Nzambe atike la kamutu 999 jours. Un jour ils avaient Nzambe. Bon maltraiter peuple wana. Bo bomaye, bo yiba. Mais bo yiba ke. Ba Belge va ça 80 ans na mboka wana. Ba satanda kité. Et il y avait pas que des Belges. Il y avait des Américains et tout ça. Ba kenda. Les jours où Nzambe a côté le malobi trop c'est trop. Aya pona justice ya peuple wana. Tout oyo atoza kolabo ya sous-marin olinga bato ba yebate ke oza kolabo. Les jours là tu seras confondu par la puissance de Dieu. Tu seras confondu par la puissance de Dieu. Ato bombani. Eza na roi moko na yebite soki roi nino wana. C'est Saoul. Non, Saoul te. Eza roi moko ba pekisa ya kende bitumba te. Ba de ko ba bible verset bo yebisanga ponga tanga na Bible kala. Ba yebisi okufa. Kokende bitumbate okufa. Comme azaki muto azaki déterminé à kobunda ba pekisi pas prophète. Abité na changer stratégie. Comme roi azalaka toujours liboso mbaloyo na kolata na ndenge ya caporal na ozana sima mais na dirige combat na kati veza ya bato. Pour liwe ko mona ngate. Liwe ko mona ngate comme balobike na okufa ça veut dire soki nazali liboso ko betanga roquette. Mais comme ballon a changé stratégie, na kozana sima na kati penza na lati lokola ba caporal akanisa ki ako dribbler liwa. Akanisa ki ako dribbler. Ha. Liwa eleki GPS. Ato zanani. Ato bombani wapi. Soki basi ba programmer GPS. Quel que soit na itinéraire comme okoma. Bato bozo mona na Congo wana. Ils ont bangoté babanda Congo après bangonde babanda dictature te na monde. Ba o basala lokola bango suite nango mutu nso ayebi. Ba o basala ki lokola Félix lelo ba ko mobenga e Dieu soleil. Et roi soleil. Suite nango boyebi yango. Les jours où Nzambe ko programmer GPS na ye aliwa. De olanga ato kimi. Atabo komisi ya komi roi soleil soki nde olanga roi wana abombana na sima aokende ba troupe na ye na kati penza lati biloko ba caporal longoli ba biloko to abani mais javelot lance ekenda na ba adversaire ba komo bunda na ye na bango là c'est kenda ikomi ko dribbler écoutez na caporal esquiver
écoutez na colonel Skiveye. Là, c'est eux qui ne luka kaka oyo muto ba programmer qui roi parce que weyo oza déjà programmer na GPS que ozo kende. Irene Selou ensemble pambola. Irene Selou mungwala. Tota manyema akusalimia sana. Félix ata sali ba caprice na yewana na ba mboso. Bande konanga oyo toza déterminé, on doit rester déterminé. Boye bake système à GPS. Et boye bake eza na jour ba ko programmer. Ata Félix Akimi ake ko bomba na kamwe na sampuna na mupompa. Et kolanda ye. Mouze Kabila après vous avoir ko trahir Mamabele, ko trahir Mobutu atala ya yebisi mon frère. Bato na bango. Quand ningo sayemba ubomayo. Mouze atali wana zotali kolo. Amona yanki. Aebite pa Nzambe, GPS est programmé déjà. Qui tire par l'épée périra par l'épée. Mais Liwa Elanda Mouze Kabila azwa ba sécurité tout bien et ya kozwa na kiti de konanga dit amen que bato tozo mona lelo lobi to mona bango te ba égyptien après avoir ko kamba oh ba komi côté mino ngasi to théâtre mboka ne faut ko la musabatu na uti webisa bino ke Nzambe akosala rien soki bino to te boté limité ah parce qu'on a so yebisa bino ke quel que soit le temps tant que moi et bimake lali nature changera te. Moto komi dictateur, yeba ke suite na yo ezalaka. Na Swahili babenga katanga kavuko. Mbangu. Suka na ngoko, suka na mbangu. Na moi ke nature échanger. Mais ce que ezaka na ndenge Nzambe akela ngo, un dictateur finira par fuir. Ce que aza fuir te akufa. Nzambe asi a programmé déjà GPS na ye. Muyomba, akusalimia Sadiki. J'espère que ça dit ça. Ça dit que j'espère que ça. Félix a matana bande konaye. Bate kama belé ne to moni M23 kangi ako. Ndeko na programmation ya GPS en Nzambe comme ina noté. Ils en a destin. Ils ont kende kaka. Mais les jours kaka Nzambe akolobake GPS ezo koma nani na destiné na ndeko na ngai. GPS so que comme na place ko etelemaka. Et ko dit que vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Voir même les gens, GPS, impoli. Ce que les monsieur, il faut écouter, vous êtes arrivé. Et il y a des GPS comme ça, programmement un peu impoli. Au commun, vous êtes arrivé. Votre destinée, c'est à droite. Au leki, à comme au gang là. Bato, bozana Kishasa, Bataliban, ils attendent à bino. Mais boye bakake, l'histoire reste toujours l'histoire. Bon, mais quand tanga histoire à la Bible, bon tanga histoire à la dictateur. Ba maréchal ba tout ça botanga yango était abino boye baninga au dirigeant mboka wana boka ni ça te parce que peuple a comme faible maréchal peuple a comme qui faible mais maréchal il se croyait toujours qu'il est fort mais jour comme il a tiré maréchal a kotaki na avion na débandade place où yakaka et bana raté mais boye bakake nous sommes un vrai combattant, vrai patriote. Il faut rester toujours déterminé et debout, quel que soit le temps. À ton monique, moye bimi, parce que mboule kobeta te za lokola prophète Élie. Je pense c'est Élisée. Atindi kiso gesman so kendo tala libanda, est-ce que libanda kuna moni ayusi moye za makasi awa. Na moni ata singi moko mbula te. Mais les prophètes, je pense c'est Élisée, atikala ki toujours na ko prier. Atikali toujours na ko prier jusqu'à ce que nuage salema. Un vrai combattant doit rester là. Attention que toujours mon sombre. Restez toujours là. Les programmations à GPS sont là. Les jours GPS et kozo asiko destination nango comme pembeni. Il faut annoncer que ça reste 30 km. Ça reste 30 km. Pour le moment ça baby ngazo kamba. Atika toujours batamabe ba régner. Ba mata ba kita po et ça la gloire na parce que les jours chilombo na baluba okwea. Batubile ba mona kisi il y a un Dieu. Parce que Nzambe alinga ba défi à boye. OK ko simbela peuple na kisi. Hein? Mais l'orita retire mertir. L'orita mertir. Ti les lois interprétées et bisa bino biloko aloba ki te jour prêter serment. Ti les lois. Okoko simbela peuple na kisi. Et là pour Nzambe alingi apesi ya lobimbo na tika yo po tango na koya ko agir.
bato bayebake parce que nzambe alingaka biloko ndenge mpo aye kofaire kolakisa gloire mpo nzambe aluka badefi ya mona yango te yango mona atika bato lokola bachilombwa sala babétise na mpo ntango na kobeta oka bato ayeke indi yawo dit amen nzambe apambola bino merci mingi bandeko na ngai je pense que na sali na lobi oyo esengelaki na loba merci mingi na mama Béatrice Loko lève toi et marche merci mingi na mama na Eli qui a zone 52 mutabombanya lekio na maele merci mingi na CNN beauté suprême merci mingi na vieux Vincent Kambale tosta seke libulu mama iget seke merci mingi na vieux Tchèque de Madrid Nzambe apambola bino nyonso sans oublier bandeko na biso tozo continue toujours na demande na biso ya ba o nyonso baza na volonté ya kosunga biso pona maputa ndeko na ngai je pense que na uti kolakisa bino ke Nzambe abosa na kate muto asali bolamu ata lelo te Serge Kasai merci en tout cas ndeko na ngai ata lelo te meyeba ke Nzambe akosunga yo ndeko na ngai benga ngai pesa o eza meilleur pour toi donc pona Nzambe pesa eza ngai te ngana Nzambe te pesa pona bikela munaye oya loba qu'il faut les aider pesa bango ndeko na ngai kokanga mutema te ko pesa muto mokili te soko zo pesa ngai saka mbongo na ngai Nzambe na ngai ekende kosunga babola atoza na malade atoza na situation nini nga nazo croire que le Dieu des orphelins le Dieu des veuves et le Dieu des pauvres en tout cas mbongo na wana okende pamba te Nzambe asimba mutema nao totike na temps moke po toko kisaba mbongo tuana to aider merci mingi na bato ebele ozo pesa Nzambe na moni lobi na moni Ferland mutuka me moko benga ya Ferland depuis to bandi a promettre que pesa muta Ferland moko kaka depuis to bandi Ferland Norvège Suède Danemark ni la mona ki mutu moko d'ailleurs ya muta banda ali boso na 100 €. Suède bandi ko ya Suède nini bon ide bande ko na bino ndimo bozo sambela ibele ngana za ko aider bino na kisabino bénédiction eza na kati ya ba pauvre ba veuve na ba orphelin eza na ba maboko ba pasteur te eza na maboko ba pasteur te bande ko na ngai Danemark est aussi ton quand même moto Norvège ndé a rien Suède au Canada donc rien bande ko Suède nini bozala ba mbongo ndeko na ngai soki okufi yango okufi pe mbongo ngo etikali muto ako tika kolia ngo na vitesse moko ndima te zwa muke pesa to pesa bato wana babola wana Nzambe a se souvenaka toujours na bato ba edaka bato toujours Nzambe au cas des problèmes Nzambe a se souvenaka botika ko ya uchanga na anga combattant mais botika ko tianga prédicateur o eza mate ya ba combattant ya ko bisa bino kende na ngai arrêtez de donner au pasteur votre argent. Pesa na mabelo is fertile. Donnez aux veuves, aux orphelins et aux pauvres. C'est recommandé dans la Bible. Tika ko pesa batu ya mokili. Mbongo na place ezo kende kuna soki ekoi na place mabende kuna ngai. Yango zo mona kaka ke nazo yoka Mukongo, nazo yoka Lino Pasi. Tout ça, ça fait partie de la malédiction. La maladie fait partie de la malédiction. Mais il faut que pesa et qu'on résoudre les problèmes ebele. Nzambe akotala na livre na souvenir le bité na pesa. Na bande ko onyo so balingi ko sunga, na o répéter toujours, ils en a 0032 466 3352 0032 463 3352. Peut-être au lingo benga ngaite otiena kombo kotinda na bande ko botinda na manigra na western été. S'il vous plaît, botinda na western été. Maniga muria savant monnaie 30 savant. Otiena kombo ya peut-être au lingo kotana na contactité otiena prénom. Et dans le ba Jean, ba Eric, ba lenga na zo ngoti. Prénom na ngai ezaka Esome. Yango bokata eso. Et somme yoka kombo ezo soni lokola biscuit. Oyoki R na kati ona. Congolais de souche. Ni pemele ya frontière te. Souche original. Omona ba façade oyezali scientifique. Et somme kanji po mutu musa ko imiter par yake komango na era botinda mbongo osala bien te. Donc, Esome, ezali prénom,
nom de famille Ekanji, donc E-K-A-N-D-J-I. Otindi, mais na western était. Nzamba pambola bino, tobosa na pete ko soutenir bandeko na biso oyo. Bazana ba affaire na kati ya mboka na biso. Mama Vero, azana matonge, pona kotinda biloko na agence. Mama Vero, oyo nyonso ba yebi ma agence ya Mama Vero, boke kuna. Mama Marie Betenge, ateka maputa na matonge, parce que biso to ba nationaliste, to sala mingi propagande. Pona bandeko na biso ya basi ya mibali obasala ba commerce na bango yo peso kozana quelque chose ya koteka o contacter biso to lobelango yango mo to lobela ke mama Marie Betenge ateka na matonge. Mama Vero pona kotinda biloko na Congo na ndeko na biso oyo aza championne de champion Eunice Banze, mama mutema munene fandika boye na maputa na eba respo azana maputa ebele pa Eunice Banze ndeko nanga olingi osala commande ya mama puta. Ils ont des bâtons, quelle que soit la couleur, au jaune, blanc, noir, anniversaire à moi, Nathalie, tu as ta couleur de Gonanga. Benga Eunice Banze, na pesa ki numéro na ibandel. Au bengi osali commande. Donc quelques heures après au moni commande na yo na pris à bien. Pris à bana moka, au pesa na pris à bien. Au moins que no pesa mongo pas pakistanais, indien, pesa pas moi na mboka Eunice Banze, la fleur du jour, donc la femme intelligente, donc azana à Lost, donc code na bango isa 9300 na Guest Strat 53, donc negonangai koya na ba Bruxelles été oya ba embouteillage banini ba contravention soukela noka na Lost bato ya LED bato ya Epermer bato ya nini Denderwe bato ya Dendermo bato ya nini Africaine bato ya je passe gant atle donc à terre boya ebele bosu ki la kuna au moins boya ko na Bruxelles la ba mbutezi ko ba place pe na matonge mona na resute hein na ba clémenceau kuna ba contravention za blague pampa mapamba oyo kuno sombi maputo sombi bilamba Zambe akopambola mio. Merci mingi na Petronel Ekofo mama soda donc wana suka ya combattante pe mosusu Zambe apambola bino na salle par nangai etikali na bino sikoyo pour partager Zambe asonga bino. Dites amen.